mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, Balandi Eko RDC, site Mounen, il y a Jean Chibo Chibo, le boss de tout, le boss de l'air boss. Vraiment, merci beaucoup, Nengo, vous avez fidèle, il y a Rolanda, émission Nabino, il y a Eko RDC. Mesdames et messieurs, les lots, vous toujours dans la commune, il y a Lemba, vous avez toujours dans la commune à Lemba, tout petit tour quelque part. Vraiment, on a Bosenga ou Bosenga qui. Collègue nangai bozo benga na téléphone bobengi le boss Jean Chibo Chibo vraiment bosenga qui encore une fois de plus tozongi c'est la bino koko na biso Mangeliti. Yango mesdames et messieurs le lot toye lisusu le tobeta tout ndenge bosenga ki bolobaki mo belé vraiment faut bon mona sur koko une fois de plus yango le boss Jean Chibo Chibo bolbi na ndenge ya respect tokoyi koya kotala koko ndenge wana te. Il fallait quand même tomber les cadeaux, ça bien comme d'habitude quand n'est pas tant que faut moi laisser un respect, ça moi un petit cadeau et ça va bien. Mais je suis pas seul aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous avons en complicité accompagné notre confrère Daniel, il est là à côté. Daniel, bonjour. Mesdames et messieurs, Daniel, tu as quelque chose à dire par rapport à tout ça? Oui, en fait, quand nous sommes au bas, on va accepter que Zara qui quand même et c'est ngomi ngokutana maman et mukolo boye na 3e âge et batu ba c'est intéressant qui n'a vraiment donc ça là il batu bien depuis na bana kota la manière dont la maman s'est exprimée et ça dit batu bien ça dit batu lengi il y a un moment que il poussa qui o yabiso Likundi, papa na biso, boss na biso, non ça pour na biso, que ya koya ko mona lisusu maman na biso par rapport ya ambiance ezala ki wana ke tout zomi c'est sous batu total tout pesa moi eloko à mon cœur il tsaka moi nini na so donc c'est un peu ça donc yango lelo tout ça mesdames et messieurs je pense pas que vous serez déçus tout ça on a et tout le monde a Coco Marguerite. Mais Daniel, toi tu es un confrère, on a vraiment peu sous-frère, on a mis tout le temps des fois ensemble. Et là on y nous apporte qui avant tout côté qui était la Marguerite. Et là on y nous soit qui tombe sur la Marguerite. N'a évité, on a la salle qui était jour, mais quand même la tala qui va vidéo. Peut-être moi l'eau comme sous Coco Loba qui apporte qui en plus c'est pas dans le mot. Vraiment mais quand expliquer un peu la téléspectateur. En fait, bon premièrement on a mon qui la grande mère. La fin de l'amour, la manière dont on va s'exprimer. Parce que quand on a un tabac, la question c'est comme si on a anticipé. Je manquais même la question. Parce que avant d'aller à ma place, on a et Nathalie, si vous jeunesse n'a pas eu Nathalie, est-ce que je lui posais des questions? Est-ce que tu peux te rejoindre chance? Occasion, on a beaucoup de âge pour Marguerite. Ça y est, et donc, aussi, on a tiré comme leçon à Epsi Fanyabi. Ce qui n'a pas de n'est pas de cité à Boula monté, mais le lot n'a pas de et n'a zongi en tant que mouton, en tant que jeune, dans le but, Zambé. Biso peut tout le monde kani poto comme le rôle comme Marguerite. Il touche à une et na cause quand même temps il y a ça ba jeune nyonso o baza pemé na ba parents na bango ba meka un peu ko zala nenge ba nyonso ba la raté bazala penza ba spécial ba parents na bango ba se pedisa bango ko ba komati na ba 3e âge et ça la vraiment mal. Vraiment, mesdames et messieurs, sans plus tarder, merci beaucoup. Vous avez écouté Daniel, qui conseille à Pessi. Sans plus tarder, tous aux côtés, pas Marguerite. Marguerite, ça Coco, il y a Fanny, Massouli. Mesdames et messieurs, tous aux côtés directement la Kati. Et on se retrouve tout de suite après avec Kandi Mamouboutou. Ça irait, mesdames et messieurs, on se retrouve après. Merci. Oui, voilà, Balandi Eko RDC, tu cotises déjà dans la salle Pango, tu es à la place Coco Azali. Donc, Manguerite, Binotou, Bozela qui vraiment bonsoir. Coco, on a ça bimi déjà. Vraiment, Daniel, déjà, la moni conséquent, bien sûr, Yosaki dans mon jour. Oui, donc en fait, quand on a pébé dans Coco, moi je crois que bah, stress nous c'est qui parce que ambiance à même na même bah je n'arrive pas bon à comprendre Coco bon tout mec un peu pour tout naïe moro parce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment là pour se concentrer na Coco tu es bah quand bimisa il y a quatre na Coco c'est un peu ça. Oui, merci beaucoup donc tu pousses à niper na Coco Manguerite Boni Coco langila Langa kaka. Na dingani. Boyeli soso pa.
Kamwa. Olobaki on boso na Kikongo. Beni mekuiza diaka. Beni mekuiza diaka. Beni mekuiza diaka mume kamwa. Donc na moni on dirait nyolo bake boye lisusu ngana kamwe. Na dingala wana. Boye lisusu ngana kamwa na Kikongo. Beni mekuiza diaka. Mume kamwa. Et c'est peli chote nettoyer. Et c'est peli singa kutu na moni lokola boye linga boye. Na esengo ko papa. Nzoto kutu mezaka mamu. Mezaka mamu. Nzoto ningani? Meninga na lingala eningani na Kikongo mumezakama. Donc mume lenga nzoto melenga pwana elenge. Bangeni stofana pour la moni awa to vandi to epa la olelo. Vraiment mangeti bonne santé. Bonne santé. Santé moi bien seulement elinge sala moi fièvre mais na je suis formé mon kengolo ya mepesa mongolo. Ya mepesa mengolo. Mekuma mwangolo. Vraiment, mesdames et messieurs, Tozaki na Daniel Azaki proche la fois dernière. Donc Daniel n'a habité aux alamoi parole mot d'avance pour la Manguerit n'a habité. Donc mesdames et messieurs, comprenez quand de Konanga Ibo Baoute Koloba, nous sommes juste venus voir notre grande-mère par rapport à numéro Baoute Koleka, bah tirer vraiment attention à Bango par rapport à agissement à notre grande-mère. Voilà pourquoi Tozongi lié pour tout mec à en profiter, tout profiter un peu de la sagesse il y a grande-mère. Voilà Bob. Donc à chaque instant la terre tourne, la réalité change. Maintenant il faut s'adapter à la situation pour bénéficier de l'ombre. Ombre les lots tout le monde est à la grande-mère. Parce que biso faut profiter na ombrage. C'est que ombre te mutelandara mutu ne mutalandara ombrage. Si vous en a sanzete, il faut yone Olanda Elili Anzete Koko Boni. Ça va bien. Mais quoi lengi na sepeli trop. Le to beta li solo na yo. Le to beta li solo na yo. To beta li solo? Li solo. To ko beta li solo. Pour permettre biso to salango. Ça te beta solo na sepeli mien. Je suis content, courage pour le solo. Na sepeli. Pana moni bino bana nanga boyelinga. Hein? Ça na contact trop. Mais sepela mingi na elsengo kutu. Ata botuninge ba mituna boni nako pupula nako loba na elengi. Wana moni bino lisusu. Apparemment Koko au salara métissage à langue. Ya langue Ki Congo français lingala. Français lingala. Usangisa ngo mingi métissage. Na sangisa epa lingala epa français. Nabi apparemment yo ninga na moneli yo usangisa salara métissage à langue sala Ki Congo français lingala. Papa français na yebi wa na beta ka moi ba moko na beta me pwana loba penza vrai pwana rien ba moko tamso ba ngo ezana ba verbe te mais na zo lexa ngo ka na ba phase ka bo Très intéressant. Vraiment, oui, vraiment, Daniel, Dan, moi je t'appelle comme ça, na zui parole, première tenga. Donc, na tuna, bana potoboza vraiment authentique et pas kokonabiso Manguerit grand-mère. Manguerit, yo botami na mbula nini awana se ya mokilio. Na botami na le 15 août 1933. Lala. To betela na koko maboko nano. Kokonabiso Manguerit vraiment le 15 août 1933. Bandeko balandi ya Eko RDC le 30 août. Botala nano ajoana lelo eloko nini Manguerit asala po ami batela boye azalaka mwa makasi yo nzamba pesi yo boye eloko nini oyo sala. On sala on tatanza mwa batelinga mwa makasi bolingo mibeko misala po na tamboli na mibeko na yebi nzela ona koko tambola nzela na zo tambola te pe yebi fie balanda kango mbango te kanange landa vimba ngebe ko na dibulu kamutala nzela ina kesepelisa muve
mais vutuka derrière nanima pamba te na vie landa vi malembe vi soko landa yango mbango mpe ememi mabe yango nomoni navandi nanga na mibatele nanga nalandaka lusambo gentil koseka bana bakoko nde mapamboli ye nanga nzoto ezopianga nazalaka na susi te nazalaka mpe na kanda te ata nasiliki ndenge nini me nakobomba na motema te nalala na kanda nakangi elungi mumekuma lokola nasiliki na bana to na bakoko nasiliki na bango pa minute esis biloko ezali tole koseka ezali toseki navandi yango nazobatela na vi nanga po sante nanga ezala malamu nzoto nanga ezala malamu ntango so naza na esengo omona ngati elongi ya kokangama oyo naza na enemi kuna naswanaki na moto tolobanaka te biloko wana nalingi yango te oliki nga problème nabendani loboko memi nzela mabe kata mekokata te benda na lokola benda nzutu papa bandeko mibeko balobi bolingo beko misala yango wana eza kaka leson morale ya lelo yango wana Mangiriti okomaki na Kinshasa awa na mbula nini awa na Kinshasa na Léopoldville na Léopoldville na bouger nanga nakoloba peut-être ba 48 ozaki na jeune fille bonzenga jeune kasi ya naza nanu mwana ba 48 wana kala tango wana toza na ba gouverneur ba Petio bazosala matonge na miso nanga yo vivre matonge vraiment matonge ba yolo sidi tozobuka ba mbuma kuna ba yolo na miso nanga mama nanga Mangiriti. Je sais pas Daniel si tu as quelque chose à dire donc vraiment mesdames et messieurs nous continuons notre émission hein, je sais pas collègue Nangaza mama na série na bino wana bobandai ko vivre ndenge nini différence niza na série na bino na série ya lelo na bambula wana papa bambula tozaki bien respect tokotambula na mibeko yo mama to oza na tata to mama to na mobano na mibeko ngulu te soko za na mobano pe respecter mobano mais mobulu ezalaki mais tozalaki lokola kobanga tango wana ezalaki makambo ya leta obongwani moke bakangi yo omone lere ya kolala ya eza na balere soko lere ya kolala ba 9h ba 18h omona moto na balabala te bakangi yo te anko mundele moko azotambola kala wana kokanga na bamuyibi kokanga na bato bazokobenge lokola delings yebi ete Mangiriti okoyeba yo nani koyeba oyo kaka na betela bino betela biso vraiment okoyeba ete na balere wana betali solo vraiment boza fourmi na nzambe vraiment lelo yebisa biso po biso pe to profiter na moto yeba tozotambula kaka ndelo na lobi tozotambola na mibeko oyebi ntango wana tozalaki kobangana kokende na ndako ya mutu ngulungulu te kolia na ndako ya mutu ngulungulu te soko mutu abenge toko pampama na ndako ne te mutu na ndako ne invité to okende na ndako ya mutu pampama te mutu na vie na ye na situation na ye na famille na ye bokutani baninga bokutani osakani osololi bokene tamutu na ntango wana toza na bana me bayaya bazalaki tozomona mpe oye kobala esalami ndenge nini ozwi libala no na Kinshasa kaka watu ezalaki nga nazwaki libala na ampe nakokokosa te ifo naloba verité na ngai nzambe alingaka vérité ntango nayaki na Kinshasa nazalaki na tata na nga sikoyo tata na nga azalaki
mare wana aza na matadi tata azalaki mare ayoka na mundele moko kuna na poto mundele wana azalaki na madami na ye bazobota te 5 ans mundele wana alobi tokenda Kisasa kofungola sante moko o babengi Shanik ntango ngo bazobenga yango Shanado awa na Ndolo nzela kokenda Dokolo na Balamoto na coin mundele wana bilukila nga mwasi ata na lukilo mwasi nga moko naza na fille nanga na peso to nakenda luka mosusu papa pesi nga na mundele wana ntango papa pesi nga na mundele wana na boti mwana na mundele wana mwana kufi sika na mone kaka na Ndolo kaka wana nazoko mona tata nanga azosala escroc na mundele wana mwa abenga ba mère nanga ba mama nanga sasa bango kaka père nga non naza mwana muke papa zongisaka na matadi na mama nanga nazongi na matadi tango nazongi na matadi nzambe pe alalaka te na chance nanga baye kobala nga nazongi na matadi pe lokola nazaki nanga sérieux nazwi pe garçon moko wana ozaki na mbula ni wana peut-être naza na ba soko ba 15 soko 16 ans soko ba 18 ba 20 wana nakoyeba mpenza yango wana ntango naza na mobali babali ngai na mwana mobali ya mwindo asiti classe abali nga tati Pierre azongisi ngai na Kisasa lisusu mobali ya mwindo abali nga tovandi biso tovandaki liboso na Itaga 100 tolongwe na Itaga 100 biso bato les premiers tokotaki na Yolo Nord Tumbuma numéro 9 tovandaki ya fast food na Viki Longomba mobali azosala anani azosala comptable na Froscom boarding Froscom ye moto aza kofuta bamisise nyonso bananga mbali na yo tati Pierre obotandi bana combien kobota bana nabotaki bana me naza kosimba bana te matata famille soko makambo difficulté eza na famille nazosimba bana te nakobota bana kokufa nakobota bana kokufa epesi mpe mobali pasi aza jeune ntango babengani bafrançais awa mobali akene Braza parce que azalaki kabinda ya français baoyo bato ya Pont Noir nga natika nanga andimi atika yo esalaki yo ndeni ntango atikaki yo natika nanga célibataire parce que akei atika oui ntango natika célibataire ndenge nazalaki na ezali nanga ya malamu etamboli nga na malamu naza bien nzambe azopiaka nga bapouvoir kaka mosusu aye abalinga lisusu tenga mono ndenge ezalaki kitoko elekaki yo mpe mingi mangerisi yango wana bato bazongi trop trop gentil trop kitoko trop nalingi fier très gentil propre baye kobalanga lisusu na abbé du Victor azosala directeur na honneur awa na nani awa Victoire balinga tovana Yolo Nord Tumbuma numéro 25 ngona bandi mobali pe akufi apande nanga sana na onenda oyo akabaka bandako office tu asa directeur tango akufi na pandi mwana moko wa matadi ya biso Kani Veronique aye kozwa nganzema moko na Pays du Peuple
aloueke salle moko kuna na pas de peuple te na parlement tofungoli nganda nga moto nazalaki lokola chef Gérante hier. gérant Voilà. ya kolamba wana ministre nzondomio nazolambela baparlementaire bazouta congrès bauta baparti tozolambela bango mais ntango namonaki na nga mbongo moke nasali 8 mois soko 7 mbula 7 to 8 nakimaki na nga namonaki mbongo Ok. Olinga mpe mbongo mingi apparemment akoko. ntango nalingaki mbongo kopa natali so nalingi mbongo te nakolesa mama na nga nini nakolesa mpe bana ndenge nini wana nabandi kobota bana na nga nakolesa bango ndenge nini ozalaki bien zera moko bien nazodise azolia bien nazokoma bien na leta azofuta biso mais nazalaki compte ya leta te nazalaki compte ya privé. ya oyo azwaki nganzema kuna Sikoyo koko. Tano bango nyonso batiki mokili ndeko wana ke na ye Paul Noir place autaki ya mibale pake continuité ezalaki ndenge nini? papa volume parce que le réseau il est fermé Na vie boye. Tango mobala liboso ake na ye Paul Noir azongi na ye ya mibale atiki mokili akufaki yosko suite na ezalaki nini? suite na nga nazalaki na bina bala su te natiki kobala tout et tout Donc oti ko c'est que ba ndeko proposer au kaka. Mais yozo boya. bazolinga nga mais natali bongabi te vi na ngai ebandi opusana tikana na bwana mwaka ata nazosala vi mais ya kamwa Osala mwa vimo. ya kinchweki ka Vraiment, Manguerite, na yeba. O poto kende na yo mulai mingi te. Mwana liboso ayaki na mbula ni. asa kobanga Kobanga te Manguerite, mwana liboso ayaki na mbula ni. na bange na mama Manguerite. To komona. Manguerite toko mwana liboso ayaki na mbula ni. bazokokufa kaka mikemeke En tout cas, mesdames et messieurs, comprenez. Oui, c'est la biance. Siko bafani bayaki ndenge ni Manguerite. Bafani bakoko na yo. bakoko bayaki ntango wana bakoko bayaki ntango yango nazongeli vie naye kobala mwana wa liboso oyo akufi na 60 ans na 60 ans Sakolaki Manguerite. asakolaki akufi na 60 ans wana bandi vi akufi na 60 ans Manguerite fie réseau sana notisi. moye te papa me nazobanga na bwaki melosa disu kuna na bandi olenga papa na bandenge mama Manguerite, bon, namoni vraiment Coco Aza Manguerite ça s'est émotionné. Mesdames et messieurs, vraiment nous allons vite fait na biso na épisode mususu dont to changer chapitre. Donc Manguerite lelo to yaki otala to en complicité na ba collègue Moni Daniel Azawana, Titi Mobutu Azana derrière la caméra, tous accompagnés na ba collègue mususu. Vraiment mesdames et messieurs, lelo to ekopé ça Manguerite, merci nenga na ajo yo komi nango, merci na nzambe ndenga commission na ajo yo patron na biso kombo na ye Jean Thibaut Chibwabwa. Jean Thibaut Chibwabwa. Voilà. Pas tindi to ya kotala yo po bato basepelaki na yo mingi na poto. Ba conseil yo banda kopesa. La manière où on est que s'exprimer. Papa Jean Thibaut Chibwabwa. Asepeli nanga mingi. Namoni akomi lokola mwana nanga liboso na kati ya bana nanga famille nanga. Parce que naza na bana ebele. Magi so na ndunzi ye wana. Mwana nanga so na ndunzi. Ba mama Koi Mafuta, Bernatete, Linda Mafuta,
bazali badana poto kuna oyo avantinga yawa aridi kekele na mwasi na yenko Marie Zénine na limite on ça la dédicace Linda Patron ya walola nani oya mundele nani ko Mado naza na bana me papa Jean Chibo za Chibo yo komi lokola noko na kati ya famille merci mingi na sepeli mingi papa na komi kola parce oyebi nga te na yebi yo te nazoloba noko to nazokolenga te babotinga ti babotinga papa. Coco. Bon, grand-mère Toyaki Kota là, vraiment Daniel n'a habité tu as un mot parce que toi les gars directement on a pas de cadeau question le boss Satina qui Coco biso Toyaki na surprise moko nenga utaki na maboko ya boss siko kunia to yeba yuninga kolia mingi nini Les volis ulinga kolia mingi nini nalinga kolia mingi loso madeso pondu bamatembele ba Thompson yango tozo vivre kaka na kaboko ba pondo madeso soko chance tomber na moni mwa musuni na lekisi mino zo déranger donc te pour na mission na mino na musuni papa ezo finyango bien ezo finanani soko musuni alekani wana papa oyeba ko te mine zate omona kama mkuu wa pambe bimi ye moko akiti musuni na lela mpe musuni ako bata Léopoldville encore bato alepo tango wana tozalaki biloko eza cher te tosomba ngo na moins cher lelo ekomi cher ba moyen ekomi polia musuni po otokanano ok bolaka batour na bapondo na bamadese na ba. Merci Bob on va faire ça rapidement. Oui vraiment Ndekobo ya la biso surprise bochango liboso Coco après sa bénédiction na surprise to na surprise rapidement chango chaba saki wana likolo wana chango wana chango likolo wana circus ça c'est court c'est ça c'est court papa bosalinga circus bimisa biloko wana na kati wana mama tata mama Coco tu yaki utala yo ti babotinga ye mama papa circuit papa circuit na bando lela ko tekolela teko papa na biso toza bakoko na yo mwana na yo nem tatindeli yo papa Jean Chibo papa Jean Chibo papa oleli singa tina sali vinanga tina komi na âge 84 na mona likambo boye te première fois papa peut-être mapamboli ya nzambe papa mapamboli ya nzambe na maibinga na miso okomi noko na kati ya famille papa tika tata nzambe abakisela yo epai mbongo ewuti biloko papa abakise komi ebele abakisela mpe mikolo okoma na mikolo na nga oleka papa po na komi oyo osalinga circuit ya ndenge boye ti babotinga na mama na nga naza na bana edenga na micro s'il te plaît concert na nga yo edenga fleurette ya ko edenga na micro. Mesdames et messieurs, comprenez que la grande-mère s'est exprimée par rapport à l'émotion pour la surprise et Samaki Bob. Alors ça la continuité, toujours pour continuité, Zali toujours. Bob a quelque chose déjà, il y a ça la grande-mère en espèce. Là c'était juste en nature. Coco amelaka sucré. Amela mingi coca. Yamoto talaki. Na mela mingi coca papa totalaki moyen osomba kazi ezate tozwaki vraiment tenté yango tobaki mangi zwa oyo osomba coca na yo coca na wana o melaka moko o melaka moko. Merci beaucoup concert. Merci vraiment Fleurette on a coca na yo biloko na yango wana vraiment merci papa eloko ni nakoloba lisusu bolingo mibeko mosala soko nzambe abongiseli yo okufi nano te nzambe azobongisa vi na yo soko okufi te oyebi te ndenge nini vi na okosuka vraiment me nayebaki te
suka ya vie nanga nako sukela boye et suka boye te donc ils ont continué boye. Vraiment, donc, vous comprendre que Coco Marguerite a toujours en ambiance et ça se passe bien ici au rythme toujours Papa. de l'écho d'IRC. Papa Chiboto. Je t'aime beaucoup, papa, à mon cœur. Je t'aime beaucoup à mon cœur, papa. Le Seigneur, il est béni, c'est toi. Pour des affaires, ça, tu fais avec moi. Je prierai. Merci. Okomi noko na kati ya libota na nga na famille na ngai. Papa nalingi namona ta photo na yo pona lakisa na bana na ngai. Nyonso bamona lisalisi yo osalisi nga ata na kufi lelo na lobi na kene sengo noti na Nzambe. Parce que namona bon oza bonheur papa. Oza bonheur, trop bonheur sana kati na nga. Namona mutu asalinga boye te papa. Mapambolino na papa Nzambe asunga yo. Luka moye ata photo ata ngai na yo tomona na corps à corps. Corps à corps. Corps à corps ata na photo ata na télévision ata na nini parce que papa azalaka wa aza poto na Suisse. Abengo ata na téléphone. Donc on dirait le bail par au sommelo Android. Oui. Android de téléphone. Téléphone. Ouais, ubombi oyo wana. Oyo tala mutasombela nga mutolola ye wana. Kena ko zwa mutolola nata. Et on a changé si go Android. Sombela nga wana parce que oyo papa. Oyo ba fina na boy na ba prince boy ba fina na boy tala o fina na boy. Tamu suna zo solona. Ome. Inete mekubwa. Inete. Sur la Facebook. Na Facebook. Na sola kana Facebook tata kutana kana yo. Na Facebook. Ona sombela yo. Magi sona ndunzi ye wana mutasomela kinga mwana nga oyo magi ye mutasolela nga mutolola papa soko ezoloba ataoza kote wa 20 km koyoka nazoloba nazosola. Donc c'est bon. Merci mingi yaya. Napesi merci natondi lelo nayebi ndenge nini nakolala. Papa nayebi ndenge nini nakotia mabolongo na nga na se. Nayebi ndenge na kosenga na Seigneur papa na kombono parce que circuit oyo tiba boti nga na limwa mama na ngai vérité na nga nazoloba. Oyo lakisinga bolingo mibeko misala Nzambe apambolo na libota na bana na fami nyonso tu nzinga na yo na baleke na yo na bana na ngo baye ko filmer ngai Nzambe apambola bango papa na ajo nga na komi na yebite Nzambe pe papa wana eza ba remerciement pesi na bandeko c'est bon et lilo sikoyo en tant que maman ozana bana ozana bakoko ozana bakokololo ozana combien de bana ozana ba combien de kokololo papa ibelo kotanga te nakotanga te bazali bazebeleke bazebele na bana pe okina tangi bakomo na bango bazebele so lelo lingo pesa toli na ba jeune fille lelo bakoko na yo okoyebisa bango nini nakoyebisa bana na nga na bakoko na bango balobi bana bomoni nzela natambolaki bomoni lokola Seigneur atindi ngai bakado ona loti tenini depuis natambolaki malamu nalingi pe bino pe botambola ndenge nazotambola mapamboli ezali mapamboli na ebeseke uti te me uti na Nzambe tuti motema ya papa papa Chibo Nzambe akeko tuta motema na ye po abokola ngai alesa ngai asalisa ngai po na nini kotambola na ngai ya malamu soko landi vi mabe vi pe ekosukiso mabe me ngai loko nalandaki vi na ngai malamu peut-être na kovanse kaka muke Nzambe akopesa susu na kotika 84 tabutu na kokoma na 5 ti na 10 parce que maman botinga akofina 107 peut-être na koleka ye. Merci beaucoup vraiment mesdames et messieurs. Il y a maman yaka aux ala moi un mot opesa kombo et puis opesa biso aux anani parce que ko la kiso karabo. Vraiment tout les mangas mangai tout les mangas mona simba déjà poto komo ke na suka maman
Moi les loba. Merci. La Suisse bazolanda o poto mobimba bazolanda siko. Napesi merci. Bon, kombo na ngai Maginso Nandunzi, naza mwana ne asuka. Donc Fanny abengaka yaya mais aza nièce na ngai. Ça on dit yaya ka. Exactement. Bon, napesi tobandé ko s'attendre na ngote. Hein, et ça vraiment émotion. Napesi merci na papa Jean Chibo. Nandenga kanisi maman tala na âge na ye aza plus na besoin de soutien na ba pays musu développer moi l'état d'azo soutenir mais biso bana mike on cherche à tout prix de façon à tête to ezuli pa moko mais to katana pour que y à vivre alors oyo et ça biso vraiment émotion plaisir quand de alobi ke a resepela papa Jean Aya bakutana corps à corps ndenga lo ba face à face n'était pas zoya Kinshasa donc moi na moko akufi mais mususu abotami donc merci vraiment papa Nzamba Pambolayo on m'a dit que vous êtes pasteur que Dieu vous bénisse à bakisa susu abondamment et nous ces alliés ba faire nayo et kendeli bosso tes projets soient en succès réussite vraiment totale donc na pesi merci na kata mutema na sepeli makasi na yebiango akolala te. Merci. Libanda na Yesu gomo ezalité. Akolala te donc bien que robosa la moi kombo a cité la ndenge na ye mais akolala te. Déjà tout face na sepela ki déjà comme on appelle na YouTube ndenga lekaki jour na kutu ya tuningai YouTube amwe za mboka nini. Vraiment. Merci beaucoup, vraiment. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Okay, merci. Oui, bon, ils ont une intervenante. Oui, intervenante. Fanny Massoudi. Fanny Massoudi. Et Kokona Benguié. Un mot, Fanny. Mangiriti, Tuna Toro. Yé muto ebinga yo benga suka te suka. Papa Jean Thibaut Chiboboa. Merci beaucoup papa. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup à mon cœur. Circuit. Circuit papa na biloko. Comprendre te baba surprise. Dis surprise. Surprise. Papa, na telemi bomo na telemi nazolo baboma naza epave. Oh. Mabolongo ezolenga ebandio lemba. Oh. Mabolongo ezosala pasi papa pasi moko ezananga mabolongo nzoto ebandio lemba. Parce que ah Jésus pousse na natambulaka bien te nabimaka te toujours na ndako na voiture na voiture tango nyonso omona ba douleur na nzoto makolo papa soko pe moyen ali atakisi ekotindela ngai ya ba douleur ya ba fièvre ya ba mutu pasi wa soigner ngai pesenga moi courage ah papa. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup papa. Comme moi na penza loko ya liboso na kati ya libunanga parce que te babotinga. Que Dieu vous bénisse. Français. Que Seigneur. Le Seigneur les bénisse vous. Jusqu'à mort. Akobakisa papa. Bakoko na bakokolo na libota no bana na bakobota bana bakokolo okoma na age lokolanga yo pe kokoma na age lokolanga papa. Merci. Merci vraiment na papa Jean Thibaut Chiboboa. Eco RDC, merci na papa parce que l'assistance na yo juste oyo en tout cas et ça limbiso bien. To yambia ngo famille mobimba et ça lié bien. Donc na boenga na lelo arola la te. Ba prière na sara lokwa récitation dans lelo kombo rozalaka ya papa Jean Thibaut Chiboboa. Donc kakaye mabolongo na se. Merci vraiment na bino. 23 ans na saka ba prière nga papa. Il faut les kana ba prière on parce que depuis babota. Depuis babotanga maintenant na telemia nazo ningana nazo lenga pone sengo côté merci vraiment dans le monde entier merci vraiment et ça le papa Jean Thibaut merci na geste ça libiso bien au nom de la famille Mobimba to remercier yo talaka bientôt là anniversaire n'est en mois d'août anniversaire n'est vraiment en mois d'août azoko 85 en août le 15 août. Donc, le 15 août, anniversaire, vous allez inviter parce que tout ça a quelque chose. Il faut mieux organiser quelque chose. Donc, merci vraiment de la visite. Daniel, Bob, en tout cas, merci Najeus Toyo. En tout cas, tu es bien avec mon thème. Papa Nzamba Pambolayo, Abaxe Belé. En tout cas, ici, que Bima, Kinzambi, Ana Lola, Azongi Selayo, coller ça.
Coco Boye, et ça facilité. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Azan émotion Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous avez compris avec la grande-mère Marguerite, c'était bien l'ambiance au rendez-vous. Ici, au rythme toujours de l'écho d'IRC, de monsieur Jean Thibaut Chiboaboua, mon boss. Merci à vous. Bob, et un mot? Ouais, je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. Je suis vraiment émotionné. Vraiment. Coco, na combo ya ba collègue nanga, au pamboli patron. Maman Abisso, Nabisa qui est Nabisa maman. Non yo tala Coco Marguerite. Abisinga soko mi liboso Coco. Fukama à bénir bande konyo surtout. Nga fukami yo pambola biso. Pambola biso. Pambola biso kaka. Nga fukami. Tata Nzambe apambola bino. Apambola pe. Na misala oyo bozo sala. Na ye moko papa kuna na suite avandi. Ma pamboli na yeti na bino Nzambe apambola bino tina bandako. Na bana bovana famille. Mais bolanda ko tambola yanga koko na bino. Olingo mobeko misala. Okay. Bobanga banzela mabe. Esika zotia lokolo tala soko ya malamu soko ya mabe. Esika zoko lia zoko mela ifo tala soko ya malamu mabe. Camarade ya zoko tambola no ifo tala soko ya malamu soko ya mabe. Soko moni ya malamu te benda nzoto. Bible lobi kata loboko meko kata te benda na nzoto. Papa mapamboli na pesi na bino bakoko na ngai. Nzambe apambola bino abakisela bino. Bokoma lokola ngai bobota bana bakola babala bolia bosepela lokola ngana sepele. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment. Bye bye, nga pesi no jabai donc bye. Au revoir à vous et si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le prochain numéro. Au revoir.